wapi bolingo Francine Ngembe wapi bolingo Francine Ngembe congodialogue.com congodialogue.com. Merci d'avoir la photo, merci d'avoir tout le la vision à travers le monde, merci d'avoir tout le la vision sur www.congodialogue, merci dans mon boss Francine Ngembe, la femme à forte qualité, où appelle sa vision confiance et fidélité. Merci dans Polo, Pascal Zoubatela, merci dans mon réalisateur Christian Chibangu, autrement dit double brassard, autre ça, les lots, la plaisir à téléspectateurs tout. Bolingara Zini, Kumbi, puis Bolingara site ou 3w.com. Alors, l'autre fils la CI, Oazali, artiste et musicien, mon contact culturel pays, et pas Félix Oazé, quoi, monstre d'amour. Oui, basé la préparation album là, moi, ma belle. À tout le monde, Francine Ngembe, ma belle. L'autre fils la CI. À travers cette émission, vous comprendre la réalité, nous sommes belé concernant ma belé, où est allé fils la CI, garçon capable. On va aller au leader à Tchangou, à Zaïn orchestre à Bomi Yango, à Nimi, à Kotapa Wazé quoi. Tu es habité orchestre charge, mais la âge Kota la éboué. À Rosa AP groupe, le roi va y battre, on va sali, le roi va te belé, mais il y a Nima Boma groupe naé, à Kotapa Wazé quoi. Maman, monsieur les gars, tu es sur l'année, bonjour, fils la CI. Bonjour international, oui. Merci de nous permettre surtout à Mayo pour un siège dans la Mayo. Boni dans ça. Ouais, santé bien, nous là, mais c'est déjà tout. Avant toute l'émission, la carte Mouké, Bagbayo Kali, Yaka pamusama ya miso motema pasi Yaka obongisa motema oyesi ezoki bapota Yaka ozongisela nga esengwe natondi na mawa Yaka wana mamwa nzambe po elo nyonso poto banda na prière ozokomprendre yana zongi bakote wana même bato bayoka to ane bande d'émission bato bakomprendre ke boa mabe ezoya boa mabe fils laissé garçon capable toujours maman moi c'est mon pied fils tout ça dans émission quand on a site où le Congo dit alors fils laissé de bêta ma solo orchestre na yo ou déjà bana tchangu bazwara G mais fils animi au bon orchestre à côté pas Wazé et puis ça du son contrat les hommes à solo ils allaient à l'amour le baron met quoi va master belé ou ça va succès va master belé ou va même ça va disque chapeau félicitations à baron mais pour ça on a orchestre à peine chose nazala leader avant bango tout kombo nyonso otanga nga nazala leader avant na fronta événement minene avant bakombo yo kotanga wana soko otanga te mais nazala leader avant bango nayebi mais okoka orchestre te okoka te charge eleki makasi yango koma yango parce que bango sikoyo bakoki yango baocontinue oyo kosala musique na Afrique et puis précisément na mboka na biso Congo na ndenge tomelela vi na Congo awa yalipa na mopatela donc ngai ti bando benga garçon capable ti bana tchangu bandima babenga leader ya tchangu bakomprenant lelo mbongo ezali nasala baclip ya baqualité na bastudio oyo bato oyo oyebi bakenda kosala nakota bastudio ya danger oyo oyebi donc eza koyo osamba te donc nasala makambo na kosala mais naye kocomprendre ke musique eza kaka kokota studio kosala clip koyemba te musique yana makambo ebele ozo comprendre malgré nasalaka nyonso wana bato bando osepela mais sengi nakota lisu bien na comprendre su musique ya Congo so mpona comprendre yango bien nako comprendre yango mpa bato bawabimaki budi te calculer kaka époque au président nanga Félix Oazé abimela na mbongo abima na époque mo difficile à kosaka te eza na baorchestre mo déjà kangaka mboka bakomprendre te mutu mo apanza carré wana bazala 4 carré mo bu apanza carré lelo kopanza panzaka carré wana tomona bavena biso bakarma pa babima lelo bafali baye bafere baye jesu continuer ozo comprendre donc grâce à Félix Oazé apanzaka carré wana po soki te mbeti lelo to biso nyonso tokenda bateste kaka kuna fils la CI sur tali artiste presque toute la génération on va Vizara Wenge quartier latin mais pourquoi nous prenons qu'à pas Félix Oazé pour la culture mana tangi banchi on va dire profilo ni débat na mutamaele zaka te bigi na papier na ba justement il faut comprendre que mutamaele tozo
Vous comprenez? Vous avez autant à 6 classes. Mais tel est le raisonnement. Il y a un monde qui a biso sigo. Vous comprenez? Ndeti nga mère nanga déjà na opese bote génie ngalula kotazali ali. Do atelemela nga na musique ya osakana te. Ti ya moni pena ko la atelemela wa musique osakana te ko mo ministère de l'Éducation olia ya la maman. Loin de là orchestre na zabutu ndo so kika banga kolongo orchestre. Nga na beta musique na beta ba podium a midena to voyager to kenda ba equity ba wapi sango. La c'est ba ba OK ba poto ani yo tanga equity. OK poto ya ko te so je pour moi mi ba conseil les autres to ko kenda moka. Et puis ngane na za so na binaka poto na benga na ngamuta kuna te tinda na bengi sanga kote ngamo ka ne na za bo garso ka pa na sema kam na kishasa na ke poto. Ozo comprendre. Donc ngane na za na sans complexe na ba na poto donc na vivant déjà bien ko le kebele ba na poto. Na zo sauver te bele ba na poto kuno ka chane ba penti o abu asala ne ba ke kazane même si na restaurant mo bonga so na ke yeli sumta yo se ofi ngai. Donc ba restaurant na dia na kina ba damas ba damara awiza na damara mo dia na frontaka ba masolo minene o emsu ba mo ba zo oze kuti na lata déjà bien ko le kana ba tumsu ba na poto. Donc fils la c'est est-ce que vous tenez un artiste musicien mon quoi dans la culture pays vi ou asala nzembo sala maman na succès beta na baba. Bon bazali abanzembo beta na zebele na sepela na nzembo kile samba nzembo wana zeka luzeka. Ba mozoro boza sirna. Nzembo se oyebi yango te pasi ya mwana moko azalaki oluka bolingo akendeki na mboka babota ye esala succès mpo ngai nayeba yango avant nakende cultura pays vi nayeba déjà nzembo wana banzembo eza ebele esala basuccès yo yebi bevida te banzembo eza ebele esala basuccès na cultura pays vi déjà kutu ya koloba te baoreye bamama na bachan cultura pays vi banzembo esala basuccès eza ebele mpo bamusicien bayebana baza ebele. Fils la c'est tant aux amis l'orchestre na yo on oublie on est cœur d'oseille. Cœur d'oseille. Tant aux amis on est photo na nana pesa ngo motabaele monsieur Google cœur d'oseille. Ka epika mtabomeli orchestre. Nga orchestre ba bomata ngai moko nde nazwa ba décision na ngai tant que mukolo et puis nazwa décision moko bo nga na vande bon matin moko ba benga nga ba vena ngai ve je te paka ikombe na tanga ba kokolo je te ba ndama ba benga nga na petit to moni bo polo bieza la boye polo c'est la cacher le voyage wase pa kende kuna ozo comprendre baba vena yoke na ba tebele oyo bumisa question na ngai to comment fils la c'est tant aux amis l'orchestre na yo na tango ye na culture pays eloko nini ya sikomoni na musique na culture oyo pana ezalaka te na compagnie mambo ebele tina sikoyo namoni ke bakompagnie ebele omona produit na bango etekama masalaka publicité na comprendre yango donc musique ya na spiritualité makasi spiritualité bonganga donc spiritualité totona lingala bonganga kisi te kisi kaka te toloba spiritualité eza bonganga wana spiritualité na lingala toke na lingala bonganga wana ya nzambe eza po yesu parlema nayebi na nzambe mais bino mimi bosala yesu te bino mimi bosala pena po satan na bamusicien na bande mission na nzembo ya nzambe esali yo bien te seke yo nde wana bagwa te nga na bagwa te tosola donc napesi mbote na setulasi baproduit excès de gaz moto ayebi chine koleka chinois okinzieni libanga mais nazwaka eyo aleluya kisi eza nango bamisicien bakisi bali bazanga kisi bali mpona biso exemple lokola se google félix bazeko navanda naye natambola naye biso mibali na baka avant kutu nakoma ata musicien na ye naluka na comprendre batuka bazala bakisi eza ya nde namona ata signe ya bwa te nabibonga mpo nakota siko na orchestre yoka lisolo te lisolo ya eyo batambolaka nini mokili elobaka nango kaka mokili te omoni atanga nde naza bato bayebisa mama kebe ya mwana no wana moto abakisi ya misiki akomi pa wazeko obide nde tozalaka boye elda nayebisi moto nabetaka pa ya félix wazeko moto ifo abanga deja moto ifo amona deja ke moto abakisi so oyebisi motu kende naza wana betaka na maison mare moto akobangaka nabetaka pa fali donc orchestre nyonso ya succès eza bajoueur ya baimana ya barenaissance bavita bamoneka aza na bakwa mais eza na bato mpe bakendaka basambeleli ye jeke napesa mbote na père spirituel na ngai Thomas Maraja jeza bien
Yo le père Sambo t'es pas un zambo qui là yo père spirituel. Moi bilo moi. Na mutu faut encadrer. Si aux encadrer t'es chez Zamane. Oh, mutamo kilo encadrer mutamo kilo ça la paix. Sans cadrer manger à ma bé pour ba 1 plus 1 ba la ça dans la classe. Donc tu la ça dans un encadrer na yo. Donc il faut tout y. Et encadrer tout ba voyer ko la té wa système moi spiritualité. Mais tu comprends la spiritualité de l'église et pas pasteur au bazar ba encadrer. Et on benga mutu berger. Berger azadan. Mutu azo diriger ba même na ye. Vous comprenez donc azan encadrer. Donc biso pe ndeti na na musique na encadrer na ngai. Père na ngai Félix Oazé kwa pari na kenda pa ya mutu te pe na kokenda ka te. Ma mozolo bozoeba. Na bien on a na stade gang yo mingi na melaragien. Melaragien de na stade gang de na contrôler nyoso. À part quoi Félix Oazé kwa na kokenda ka pa ya mutu te. Merci beaucoup que cela s'est permettre de faire sa moto na Pierrot Mombo Al Picasso. Je sais pas des vidéos Charlie Mambo Molangi Jogo livre Galate na Zoya wana tu aimes mon fils là c'est garçon capable et musicien artiste et musicien Oazé quoi fils là c'est posant la question mon actualité héritier Watanabe par la bête dans la Zénith Olympia de Paris mais à BTT suite ya ba combattant musu bazolo ba mboke za malamu te ba kobeta te ba bazo kufa na Goma ba musu ba lobi ba musicien ba ko boto na biso basi alinga kabana na biso olo bani ba combattant na ba kuinga ina na musicien donc passion esali orchestre ya wata mobimba we esali héritier Watanabe esali pe ngai to même passer na bango. Donc il faut que comprendre que biso sala politique te sala musique ndenge bango ba na occupation na bango nyonso esenga ba ya Kinshasa asomba ya kusaka simato ma chantier na ndembi biso pe poto kenda kuna pona misala na biso bango héritier na politique ana rien à voir a sala jamais politique a postulat na chef du quartier te vous comprenez ba pesa chance na mwana batasa makamna eza pe na bato misusu aza musicien te baoli eza na bato misusu bazolinga base ba musicien bato bazolinga base ba musicien wana ba traiter bango nde ya na bato misusu aza neka tellement aza na mwa mbongo apeya baka envie apel bimaka na mwasi ya musicien balinga pe base ba musicien bazembele ba musicien ba greva te ke non ba chayer par exemple eloko kingandi to bato bateka drogue ba okota na concert na biso te po balinga base ba musicien bayaka ba concert ba binaka to bwaka bango to yembaka na bango ba combattant so ba bike mboka eza mabe moyen to beta concert ya te mais bango bazo publier ba anniversaire ba fête na bango na ba site tozomona batika ko fêter biso nyonso toza na matanga butu alelo poto ko matongo masasi beti butu mbaso ko kufa biso to kufa si réellement ba na posa ya mboka bazonga awa to sala ko mbango ensemble na musika esimba te. Ozo comprendre na musiki ko simba te roi David mabenga ka roi David mangeki bukene andimaka ya face à face na Goliath baya ba buya guerre ba politicien wana bango bakani na bazana Kinshasa baya basala guerre na bango esala biso to na biso rien à voir na ba politique ndenge bango ba na souci wana mboke changer et bonga ndenge biso pe to na souci ko bonga ndenge to dollar ko bina 17,300 na biso ba mise to aka to moko. Donc bameka bokomisa bameka otala je to abandeko na bango ba petit na bango ba master na bango to ba frère na bango bacha na se musique ana rien à voir na politique soki babito linga basi na bango ndetinga ti lelo na banda olinga te ozo comprendre ndetinga ti lelo na banda olinga te so mitif ya bongo na linga mwasane po na bandi olinga te il faut na banda quelque part culture na so pe na libanda mboka eza quoi te culture ko kufa te film ekangi ti na Australie film ezobeta culture ekufa nde na minito culture pays vi o ba beta film bongo pe bato Australie ba na posa ba mona ngwa live bato Paris ba na posa ba mona ngwa live ba combattre ba lingi kutu te si ko ça na lobia pere gola utobeta na mboko dini concert elekaki na Russie ya poto te Russie za poto vrai poto kutu fait les la petite mouna. Vous comprenez? Donc, pas pour moi l'année mais manger, pour moi mon va concert et zonga. Net moi na ba tu héritier, ana moi na moké ba pese chance ça ma ramnae, ana bana na yazo bota, ana famille, ana moi ana ba parents, ana ba besoin musu fois pour ça ba pese biso ba chance de évoluer. Ba mutu na mutu eza bible le ba mutu na ko fana biso na ye. Ce ko kondana ka musicien tel point lingaka moi si na yo sila na ye. O musicien ki ngandi ayembaka bo sila na yo na ye. Rien à voir na bateau ba obi malelo rien à voir na bateau ba obi malobi. Vous comprenez? Voilà concert fils la garçon capable
ofandi kaka boye na palais basaleli o testo epai ya kofi olongi te alobi pisi la sei natala ngo nalingako tro ana poso kota quartier na ta motuka yango wana otambola no makolo motuka yango wana makambo malamu yango wana natambola makolo me koyeba siko makolo ndenge nini olamuki obose déjà carré yaki etelemi wana si obimaka déjà bake na yo oyesali bakuti oyo ozonga na ana pale yo répondre ngano na question na ngai me yango nalobi ti bon motu otangi wana na ana ntango nimero na ngai nano nani yango apesa na motu oyo nano apesa nimero na ngai mpana efo tobanda na kobeba na seka na susi na nga te po bato nyonso balekaka nzela wana bacarrière esilaka mabe ozo comprendre yana motu moko te oyo alongwa kuna carrière esila na ndenge ya bien bango nyonso bacarrière esilaka mabe oswata komi peti yango aza na se awa ti masa moko aza na se awa abwaka bakrime moko bokuna esala mpe basuccès bamema poto azonga awa akoma sone donc kuna ezalaka so osilani na ye tosololaka bien wana nayebi ke moto abwaka na quartier la te azalaka koto na yo eza gesa ekipo gesa akoma sone ye mutu te natangi ete avant ye bato babwaka kuna baza koto bazali nani kasi nani yebisa aza na litoi te wana omondeka tosa émission otunatuna bayebi babwakelo na bakri na ye akoma sone ozo comprendre epuis ata kombo outi otanga wana passage ne kuna nde kanga ye masolo alongwaki tira pelivi aza na bakar bapalaga ya omelelo vie komandeli landela bi oyokaka koma na mikonga donc je na ye mpe ezaka mabe donc mutu nyonso alekaka kuna je eza mabe parce que ngai lokwa natiaka kwiti te mutu esalaka donc au grand jamais aucun jour nakoleka kuna mpo acontribue rien na vie na ngai abakisa rien acontribue rien nyonso naza nango mposa epane wase kwa patro wase kwa patro wana bapalade anja kabela bamise bamituka po banda okaba bamituka kala amema bato na poto yo tikala eza bakombo otanga na wase kwa tikala na poto basala bafiere azonga lelo likemba ozokomprendre donc azali ya mutu oyo asungaka bato donc nga sona na posa eloko sona kepa ya mostre d'amour Félix wase kwa nayese président naza wana taka bon exemple ya mokili album aboya mabe bapesi biso bachance ya kotia banzembo tokoma wana kar deja yango wana kar oyo ozoloba nzembo bapenga na fils tia nzembo na boya mabe kar deja yango wana kar deja yango wana fond deja yango wana na quartier latin soki musicien ye nanu kutu bapio eloko te kambala moko makambo nalobi ya masa na nga jeni azalaka awa auti olonga pa fere ake kuna pa meme te semaine alongwe liso ake maison siko alongwe kwani toluka mpe jeni totuna tuna ya longwe mpona nini donc naa na ntango tu ya calcule masolo nde tobeta masolo boya mabe ya cultura pays ya mostre d'amour Félix wazeko azosala miniti au carton na Kenya auti obeta concert au vendredi wana Kenya wa kena 4 personnes bapere gola mamemaka ba 20 personnes na se information eza voyeka ke na 4 personnes nakotanga bakombo na bango nani bakestion ezanga baréponse eza yo donc okotanga bakombo te po bakombo oyo olinga mosusu mais botikali ebele le problème eza te musique yalokwa na chaîne osalaka Francine Ngemba alobi no na posa ya réalisateur moko na journaliste moko baya na mikilia to ana makambo ngam na okende yo gam to okende ngakaka mais na sito na ndimito za yo moko ozebele ozo comprendre teki doyen qui parle bien sûr mais na musique est-ce qu'on a musala na yo ozo comprendre musala na yo zo dépendre et puis makambo nini ba okesala concert wana air contraire basenga na banzembu o bakenye wana basenga faut beta nzembo faut bosala boye faut beta générique bato ba maîtriser ba chorégraphie ba générique wana mie koleka ba biso ba o bazali bato ba maîtriser répertoire koleka ba biso ba ngana salika une année na kosi une année na kitira le 30 juin mais bato basala ba 18 ans ba 15 ans bazawana o pe batikali to wana ba wana Kinshasa ozo comprendre Kenya awa ke 5 sur 6 au poto na bien mibale tata mbanza ngungu akaka bokoma matadia tokoke pe 7 personnes et dépendre na contrat ya producteur wa Menzi et puis information ba pesi que ba 4 personnes ya lokuta pona ko yebisa ok défense a pamba no ya kitira ba combien pour défense no ya pamba baza kuna ba moto Charlie Sente Dea na biso 10 DK Nikobi na mbonda Ketchup Virus Fimbu autoroute ngana benge mikoloyo do ba kena no belé na défense on a ba magaiver vous comprenez ba ke belé na défense wana nanga so yo e rotanga ke ba ke 4 elle na otanga na défense apamba bandana batteur na biso ti na Charlie Sente mtana suga kuna elle na yozo ba animateur donc ba ke ya 4 était na information displacer itana maina munora parce que awa ba chukara donc merci na Christian Chibango mwana mobala poga wa tena sima caméra merci
Fils la sei tout sur la solo Amabe. Pourquoi titre wana Amabe o waze kwa pe? Wa Amabe. Wa Amabe. Oto we ransona loba osali mabe. To éviter. To sali mabe. Wa Amabe. Ba tout so lo bio ndeka Koffi Olomide betaka mwasi wana. Oui, la moto a dit au sali mabe. Voici la moto wa mabe finalement. Pourquoi wa mabe? Les politiciens wa mabe, on y a le peuple congolais, Tony. Pour biso culture pays vivre éviter de tambola na discipline, na discrétion puis na kobanga nzambe. Pour leader na biso na yebi nzambe trop. Am to atanga Bible plusieurs fois du début à la fin. Donc wa mabe wana za titre au biso nde batu to mabe. Envers nzambe. Donc nzambe ndazolo bana biso et toza mabe. Abomi mokili na mai po totika mabe totikika te abomi mokili na moto totika mabe rien atindi baba asali ba makambo ndenge na ndenge atindi ba Yesu atindi ba makambo ko eza ba titre mo eza ba titre chrétien obenga chrétien ebo biso musique to sala profane wana bango nde bakabola oke bato wana bino beka bango wana nde ba frère ba demo ba gege ozoko po ba bibela ga kuna lo bi gege kinwa nini ayebi yango ozoko po sort au nom de Gégé, sort au nom de Francine. Et puis, ndenge baza na kutu ngande onga mosali na nzambe ko. Biso tu basali na nzambe. Nga na oyembela zini kumbi. Na oyembela zini kumbi. Ase kelamu ya nzambe. Na personnel nzambe na okumisa nzambe. So na ndo kumisa nzambe ke okela malangus kitoko. Ozo comprendre. Okela par exemple bébé Dilas kitoko. Na kumisa nzambe. Créons l'homme à notre image. Nous avons créé la mission de notre image. Na yebi gana kati ya wa mabuza na champ aligné ni ngona so parce que au demba de beta ba dete beta ki sa tu bango tsanga minute na suka ba blori to yo kati na to yo tamo ba soirée ça va bien na boama be na nzembo ya presse na biso po de to banda boama be malgré na zumu ka boyembela te kama suku za ka pour na yebi bala poto ba otala yo wembela be Francine Ngimo wembela be JC Mpadi wembela be El Picasso ya grave de babenga kaka Francine Ngembe na peso ka bote pele si osali Francine Ngembe kwa so akunda ba na monde oyo e pratique orchestre na ete kitira be vive de ba to zalaka te ko zalaka wana Francine Ngembe e sala bien na boama be to ana ba chant ba pesi biso ku ba chant ya chama nzembo na ba nzembo de ato bandi na studio eza nzembo wa pembeli Dr. Jeff Njadi Leteta mama na cha ya praise ya moko mos de l'amour chiba vocal ngapena mekiko lelawana est-ce que pe bolingo na ngai kokoma très à l'aise affection yo pesa kina debi yango te nazomona lelo c'est tout là sibabodi excès de gaz zeka luzeka number 1 London Monsieur Google sagesse grave na leli ngai la c'est fils garçon capable eza na kati ya disque et puis na nzembo mususu ya nzembo wana moni mtasombi yango Jean Calvin Weso nzembo moko kitoko lisusu meka meka titre na mwana meka meka nzembo wana vocal pe na tshekuna ya kitoko comme par hasard eza bien comme par hasard chéra bebinga na jardin zoologique poto kende promenade d'amour totamboli totali mboloko nzoko na nga ndo eme tokomi na kaja caméléon a reflété couleur rose couleur d'amour seke yanga na yo ekomama Clovis Kininga secret yanga na yo ebombana Jires Mango Ilandi Jeko Joël Malumalu Blaise Panzu ye Eric Binda eza na kati ya disque na nzembo donc ngai moko siko balinye na oya nango na boyaki me bato faut de abando comprendre genre ke na onde pour nga na oyemba kaka kingai makambo ya lelo nzembo wana na cheko mbambu oyemba kingai mais président moi alors moi trop boy parce que na éviter yo ya na boya changer mais eza ba vocal ozoka abongisi pe na yo ki ba bêtise na kati abongisi ne kaka banzembo ba texto ba Claude Muto ba esala ba succès bêtise ya dem vous comprenez abongisa kaka tant que mutu to benga les coach brésilien il faut coacher donc ata Cristiano Ronaldo ndenga zana soka ye na Kenya wana équipe lokola imana ba coacher kaka ba coacher bana poto ba otala yo vous comprenez to soko mana suka ya émission la biso mutu musu par exemple la bifisa yimbanga abwakanga numéro contact
parce que Boama Beno aussi licité, j'espère. Nous avons des débit, on a des débit contraire Kenya n'est où tu es empêché sous le studio. Banze Moumo Mokota, Loa Kassini, nous avons la PDG David Mavivana, Batebele Deva Super Batu, Biso Baoto, toujours Batu, Azana Kosa Pantapena Melaye, a recontacté dans la prise de 143 89 9 671 671 prise de 143 89 9 671 671 David Olanda Benga qui au dilon a kuya zobenga Batu Babenge Belema et là on a le besoin de tout le monde qui ce qu'on doit aimer là-bas, vous savez l'année, on t'a tigné le nom bon. To oyembiye et puis atindeli ombo et dépend de kana relation bwana ona mutu wana epinde moyebele ngaso na ngina yembela par exemple zini kumbi na yebi ke zini kumbi déjà prêtre même so amutu na ngama musika na États-Unis ngamolo kwa babenga nga garçon capable na go banda dia babulo na go kende to kepe studio to sali market ndenze mu nyaki toko Noki oya kozongela nga sino te bana katie bakoyembela ngai azwi ya mimonaki ya pusa lokunde ozoko bwana wana mo komito sombi na sombi so epana epa div yandika bwana fomi kono nga div apesa tachana cruz apesa fabricage na pesi epe mbote na pesi ya div mbote aza grand parolier amboka na biso bana poto na signer no ba garçon ba pesa ba ministère ba nzembo palela raka ba ministère ba sala bango pisi yo pesi mbongo ba yango na lobiti muto na yembe aya watina bo na libéré mutatingela ya nzembo et puis so sino ba monta ba somba ba nzembo bana poto na ko sala émission ba garçon wana na ko ngata 3 4 pesa ko zini me yo te ga nzembo te ko yebi prix ba somba nzembo te na zala na ba musicien nzembo ezala na prix te na zala no ba musicien nzembo ezala na prix te na zala no ba œuvre d'esprit tout comme ndenge nga muto na okende oyembela muso akopianga pe sepeli na chance makasi ya musu to kana ene $7,000 $8,000 $10,000 mais tellement leli lisu shamakasi pito lukaya uto sala mwa nze muto embela ke pito lukaya na kitira pe hivi bayoka ni montamo bo nzembo bibe selma kamnango bana ba cheba vocal bana ba ibine na clip bana abakisi lisu ba 500 bosi umela abakisi lisu ba 500 ozoma kwa so era bakisi apesi ba mbongo ana pesa muto so epa ba leader musozo tanga ba kombo e koma kuti mais pas ya mostre ayepe na bengi kinganyo salaki vocal yo yango tasko sérieux ya muto akepoto batindeli fils la te poli eye komi ndenge batindeli ya donna n'importe qui te mamote vraiment umela mostre na mo Félix Wanze kwa papa Maele muto ya tanga ba joie de flore na musique ya Congo a défendre la Maele na eko na pesi ba mote sila fils olinga polémique pour anine émission komi dana suko olinga polémique na sali polémique na pesi mbote na président na mai biso beto pesi mbote mete Google Félix Wanze kwa et puis na ngina clôturer bo na ngina Barcelone moko na linga polémique te mais batu musubu na presse ya Congo et oloba français na TV zala pe mayele o français na ngoka langue nde to mona baki yaka baki suku balingala banini foka ba benga ngo langue internationale MC ngo mona ngo comme danger wa muta makolo za na rien et olongo oloba likamu pa muto aza personnage ya munene ya mboka na biso fo e banini oloba donc yo mtu na biso ebi déjà on comprendre ke ngana otanga komone sosi solo te ngana ebite so yo comprendre les ngana otanga kombo olobi ba buzoba ba image circuler mais mettre fin s'il vous plaît s'il te plaît zala yo tolinga ko trop to sepela na musala na yo mais yo pe ko linga biso ko sepela pe na bato bakadwa biso wana bomisi lolo libo n'importe quoi na micro et ça la bien donc on a roloba mwana biso to ba musicien bino ba journaliste photo za bomoko ba musicien ba journaliste ba banda musala ya journaliste nzela moko na lutumba ata moko azate na TV mais lutumba zali mais ba musicien ba betana ba lutumba bazali donc tous ala bien lobi na biso to ebia moteko ilo wobe kamusanga ya mwana ba journaliste musuko ya mba affaire gola te mususu go ya mba fali pour pate pour fali ala la donc biso to anete fils la si ba retenir ni na passage no émission batu ba retenir ke boama bezoya kitira pays beza na Kenya bientôt et gagner kin to continuer ba bula boama bebo isitete obenga bobenga ndenge ba beri pour Carlos na kafufu wana nenga bengaki ndenge ba beri pubu Carlos abengaki masula mabanga ya loba te fils nzembu te mbwa kanga ka beri pubu Carlos
merci à toi siko zali Odilo Mapuya Anita Nakasila ndengo za na mikili wana solola déjà na pesi mbote na Trésor Kininga Clovis Kininga wana famille la crème du baron na pesi mbote na Setulasi Babodi excès de gaz soko mona ba Y-3 oyo ba Galiano ebetami eza Setulasi Babodi umele siko zali excès de gaz yo ebi masolo ndenge zali mais azo sur la terre achelinga de salon ba kiti ya sika na mai da quelques jours et comme après 5 jours Setulasi Babodi umela merci à toi na pesi mote na bakiti balinganga mo contacter nga na plus 243 89 671 671 JP Lukombo Microson yo emivie bamote siko zali zeka lozeka prêtre Odilo Mapuya à toi vraiment merci à toi na batutu balingaka biso na bosanité auti okita na avion azana na ba couleur abikini José Bainda mateke na teke prêtre na peso bamote siko zali vraiment na yebike tout zala na net na yebike kolanda na pesi Moïse Mbemba na Luanda Baby Kaskuda vrai chéri bamote siko zali na lela bino fort et puis merci na bino na bosanité boss ya site pour Francine Ngembe. La femme à haute qualité, autrement dit phrase correcte. Qualité, phrase correcte. Moi, je suis capable de plaire rose. Zembo yango bana quartier. Sala nokyo ya kozongela ngasinote. Je sais pas dit. Bana quartier bako yebela ngai. El Picasso. Ya mimona ki ya kusalo fuzu. Donc bana quartier ba yebela ngai. Merci beaucoup. Bana bana quartier ba sepelateur to beta ba Galiano ba Yuchi ba ni. Merci beaucoup fils Lassé, merci beaucoup. Merci à DJ Lion, DJ Mika et puis confrère nous on a monté à l'émission. Il y a la dans en live. Dieu merci Makambu ya CBS. Dieu merci aussi. Dieu merci Mopanga ya CBS. Merci à toi. Merci mon ami, Dieu merci Mopanga la présence. Merci la Christian Chibango mon réalisateur. Si on a confirmé Francine Ngembe la femme à haute qualité, autrement dit phrase correcte, mon boss. Oumela Trosanisé, je n'aime pas de vidéo. Merci na Pierrot Ngombo, El Picasso, Yaya Nazui, à Sepeli, merci na 300 €. Merci na Foutata Palais, pour ça bien. Merci na Batuto Botalibiso, merci na Charlie Mambo, merci na Gladys Ngoya. Merci na mon vieux José Bakindama, Ntege. Merci na Batuto Botalibiso à travers le monde. Quant à moi, je vous dis bye et à la prochaine. congodialogue.com congodialogue.com